Prince Rire, bien formé, pas fameux et sauvé. Maintenant, Michaud chante Taboulé. Et son nom est Sozapé. Et son nom est Sozapé, pas Taboulé. Et son nom est Sozapé. Mon colon a cocu fangaï, Michaud Zododo. Hey, je pense comme ça, hey! Ouais, Michaud chante et fait Taboulé. Mokolo nako kufanga imisho zododo. Akanisa diamba na tiki na mokili. Akanisa tumbaku na tiki na mokili. Akanisa zododo na tiki na mokili. Sia mokolo nako kufa. Ouais, d'ici, votre monde y a 10 €. Ouais. Mokolo nako kufanga imisho bakwit. Akanisa diamba na tiki na mokili. Akanisa bakasho na tiki na mokili. Akanisa drogue na tiki na mokili. Akanisa zododo na tiki na mokili. Mokolo nako kufa. Quoi va vous faire elenge? Ouais, Micho chante, il est fait Taboulé. Mokolo nako kufanga imisho zododo. Akanisa diamba tiki na mokili. Akanisa tumbaku na tiki na mokili. Akanisa bakasho na tiki na mokili. Sia mokolo nako kufa. Nako kufa mama. Mokolo nako kufa. Mokolo nako kufa yere. Micho mesana na moshoro. Micho mesana na bakwite. Micho mesana na zododo. Esa mesana na badring. Sia ozimokano ako melisanga. Sala nanga nyoso lingi na tolo nanga. Micho zododo. Tala sima polisi azoya. Arnold Nvouma. Congo Direct TV officiel Arnold Nvouma. Congo Direct TV officiel Arnold Nvouma. 500 mégapixels. Congo Direct TV officiel. Masolo ya mboka, masolo ya politique avec l'artiste Fila Basele. Batali magazine motuna na bino mpe biyano na bango ebongisami mpe epesameli wa bino leki wa bino mwana wa bino Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnès Tulenge nazali ngai moko te nazali na équipe technique ezali kosalisa ngai na nsima ya kamera nazali na mwana mboka ingénieur Jean-Pierre Landu soda ya makase na réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Roli Tulenge VMix coordination ya Arnold Luvuma bosse de bosse mituna na bino mpe biyano na bango topesi baibanso balandaka biso na mikili mi Afrika na mikili mi poto topesi papa Davin na Italie na molongani na ye mama Anne na bana na bango Samantha na Ushi topesi papa Dominique Manku na molongani na ye mama Judith Kenkela na Paris tobosen tepe kopesa mama Gisèle Kabamba na Paris topesi ye pe mbote topesi pe Christian Lutona dio na États-Unis d'Amérique topesi ye pe mbote Giscard Tabala na États-Unis d'Amérique Patrick Kiame na États-Unis d'Amérique tobosen tepe kopesa Dodo Wangata na États-Unis d'Amérique Clovis Kingeles Acacia na États-Unis d'Amérique Boss de Boss Arnold Luvuma Jean-Pierre Landu pazalaki wana mema biso toleka Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo situé au numéro 137 rue André Carman 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo.
balandi batali biso ndenge tolobaki kaka toyambi artiste monene Shomi Bozo Micho Bozo plutôt place venanga mbala la Jos azali sika boss Arnaud Luvuma azali soki ba moni vraiment na bagaki na ye mais beaucoup na surprise Micho Bozo asaleli biso vraiment beaucoup découvrir yango na magazine na biso. Bonjour Micho. Ouais, bonjour mon frère, boni. Malamu, boni santé na yo. Ouais, santé malgré na otaki ko le moi ba fièvre, moi ba malaria, mon changement climat. Je crois que tout ça les lonné na bimi pour na ça ba tournage. Zote ningana ki mais siko dalé bon. Micho Bozo tolingi toye bato ba téléspectateur na biso bazali na posa ba yeba Micho Bozo o bandela art na yo wapi pa ikaka ya phénomène les sobi ou bien ozaki quelque part ndo pas phénomène les sobi. Bien, ça parcours mon a beta jakala. Omoni to bandela ka po bamso ayoka ite mutu to ava mouvement munene aleka ba parcours nga bandi tete bumona ti na koli na otanga chic na obeta bale na osa musique na osa chic donc na osa sangsa tout ti na koli na ebeta ba théâtre mikie to na ba groupe na biso na l'église na la belle porte to longo la belle porte to yeko kola to sa ba groupe na biso ba M16 na ba vena nga ba Jacques Maïla ba vena nga papa kuti bakasisa kozaki belé quoi tina batamoko te sangana mbutalikaso c'est mbutalikaso ça la succès attention bi tozaki ba comédie au monde na kati ba clip wana tunga pe na zawana donc na batana ndena ki moi mke na bango tout donc ngape mu nazaki na kati ba clip wana to betsa ba mbutalikaso mais mbutalikaso yaki te toleka ba TV net le lo ba antenne apal na Lisbonne ti et ba TV mo le boleki botiki donc e ko sala ti mbutalikaso yako na succès si on a combien de vision, je suis bien dans la qui va solo na. Après na tamoko, tu as la nouvelle vague. Moi une nouvelle vague n'a profité de sa mère vie à moté. Au mère vie à kumbela ti lelo et ça mouvement oyo biso to joie wana des femmes mbonge to beto na ba vena ba santa donc et aka musique. Tellement to na groupe so M16 ya mbinze biso to ba mbinze ba na zone biso ba delvo. To yebana ki to ko sanga to sali nouvelle vague. Bon, bah, il aura 3 leaders. Des femmes bonge, Santa, Navia. Bah, comment qu'on est là qui leader, biso ko to ah, mais bateau to sanga to soleil boite ba ola beto bende na biso, ve ça t'a pas kei, ve mo pa ko ken. Et ko ça la paix to ça ba chemin ti biso lelo na ba 2002 venanga Franco Lep a que son âme repose en paix. Et ko pesa biso na maboko afirmer sobe le roi d'Eric président na la PC Mbote. Donc tant a PC biso wana à partir de 2003 phénomène ça la mouvement nae ça qui nae si to bandi wana ti abandi ko la service ko ba norme à théâtre ndenge artiste azalaka ba la service que théâtre définition ngo za boye to za ko formation pena ya art ndie ko sanga na bandi ko yeba na bana 2004 wana ti lelo doye na za mission na za o. Merci bandeko balandi batal magazine motuna na bino mpebi yano na bango ya solo topesi mama Blandine na France topesi yombote Pichu Pharaon na France topesi yombote en tout cas boyoki artiste Micho Bozo ndenge abetel biso parcours na ye ndenge abandaki ti lelo azali pa ya phénomène esobe en tout cas yona phénomène esobe bo vivre ndenge ni ouais to vivre normal wana venanga na vanda ba chez na bimande fouché donc très d'ailleurs que nous wana pena papa nanga artistique. On comprend. Si mukile banga ezaki étoile na yaki na one étoile na ye akopa ke lomo ikati nanga asala o asala po ya bimisanga na mutema moko tonga na bimi na kini na ebite donc yaki scandale ba o bala kana kini bakina ba mikili ba ebi ba o pe bazati elo ba ebi ke misho tonga bima na kini deux fois te po alinga kinga mingi bande ba eskizane na ba po moi grippe beta nga alinga nga trop yango moni musala o alaxenga na ona ki na kati nanga epesa o epesa to normal vient na so se pe na BBC des arts fâché moi mon aluki ve pardon limbisanga ezaki pona boye a comprendre te petit peut être na raison mais le quoi ça perd faut que non na kan to vivre normal vraiment prudence mazona matete to peshi mbote na maindombe to posente peke kupesa jogo sokoto na matete to peshi mbote yes vraiment comment mutu sokoto abeta bala tala jogo sokoto vraiment to talika ka ndenge star Micho za pour vraiment star lelo ndenge bozali ko sala bagaki na ndenge osala ka pa ya phénomène esobe avantage nini ezali wana nyo c'est un avantage à liboso eza ya groupe esobe po bato babeyanga na nzonzi po badécouvrir kuna comprendre
premier avantage eza yango wana ke abimisa nga yango mona ke babenganga na banzonzing nga nasali nzonzing gag ya lelo te biso osali banzonzing ya bafilme à danger na baacteur à danger ba grand artiste basalongo ocomprendre donc eza boulot nondo nyonso eza avantage Lisboy eza na avantage nango à partir Lisboy babenga na nzonzing mpe eza na avantage donc nyonso yebaka ko gérer avantage à koto na koto mais nakobebisa na Lisboy te po Lisboy nde parler nde sala bamona lumière wana po babenganga. Voilà, Brunel Kingeleze à solo tozali na artiste na bino oyo bolingaka vraiment artiste na parcours na bino nyonso ndenge bobima mutu nini o aipataka yo ndenge bosalaka nde tobima nde na ba ona kuta to ba o ba tobima génération na bino ouais nga génération nga ba masa toi tout auto kuta na scène ba ipatanga na basi ba irsili ba betaka danger su ici so na kuta na scène donc na ebiti bado maze to kuta ba scène to obeta ba meta comprendre to yaki belé na mibali ba 2 minutes masana nga ba Mike la Duchesse ba Hans Luzolo que son nom repose à paix Chico Pululu comprendre ba Ginola ba Christian Shoga to yaki belé ba président Duche Kapanga to obeta ba Batista ba président ba tout donc génération tout ponga pena soko joie bien te na oyebiso ba beta pena to beta pena ba mikolo tout ba beta kala c'est surtout kutano senti kabi petit ça va donc génération biso tout le monde na epatanga que soit o joie tonalité que soit na ba o ba kuta biso tout ba beta tout ba masse le ba soudia ta surtout kuta na scène ya ezara scandale ti lelo on comprend donc tout le monde zaka te so ndimi moko e maninga ba mona michoté mais biso tout blague à part so déjà na kini ba otanga komono seko bosser pour na kini apo ba yeba o ezali palango bater na monde de musique na monde de balle na monde de théâtre so déjà au pesi lui-même qui le comprendre seko ya boulot sali bien star obiso ki na tali bagaki na yo ba nzonzing tout au sala ba tout ba ye na simana ba sali groupe yo sala groupe te point angai basala mouvement mais biso dia to sala mouvement banda 2003 so na sa sous mouvement comment na biso mais na leader yo bito ya mi leader bato basala ba groupe milo babe yanga président vraiment yo kasi ko sala leader zaka otemi bo ko za leader otemi ko sangisi ba batu ba ko tiro ba 1000 fois na répétition na ki leader te ki leader ba bota mana o muta otalo na TV siko otala bike o ya mi leader na force ngote ese funa force ke na leader na bi ona lukaka na mouvement biso na chef na Lisboy mais naza président ba tubele na pesaka net ba tous les présidents ba pesaka on comprend na ya kapena lobby président et na lobby ba mouvement na voix so ba to ba yoki on comprend ezaka ateke fona sa mouvement te nzamba bi ndinga bongisa likamune so na tana na liaka bien ba futa nga na mouvement place ba leader ba kota na kota so jour nzamba pamboli nde ba somba bakana kinda pena pe na epe ko bomba mbo pona osomba lupango siko yebisanga ki leader ngo ya nini fona yakana sangisa baba te likambo zaka na tana ngo comprendre naza mutu na bandite ete lelo te ba oba esi mbasa ba mouvement gloire à Dieu ba ke liboso mais ba ebike michwa za leader yo mo ebike na leader ebiko ouais pour tout ni bo point mais vraiment natala ke so ki venem so zano na posa nango na mboka o sala style na théâtre ba pe ba koma jouer ngo ba koma pe olela nango esunga ba mutu pe a journée ti micho bakabela ka epe asesa pe famille ezali palangu bate wana style na monde art au s'imposer pe et salami pe danger on dit même pe na kisasa nga ba nangini sa ba petit na nga na ngola na banani o ba binanga bele ya nani na tambo na tete mkongo gumba masemo ba shungwa batala tete ba ka ngati ba hotel da da sexa bango mais muto azandeni ana mu colon to ala ngote et ça inspira bango ba beta bela ba hotambo anetsinga to kutala bango na ba 2000 na bose ba 2015 to 2014 na soyo na professeur pesa lui mbakambo takenda ba États-Unis lui mbakam ta betsa biso na abengsanga na kermesse bango ba utangola ba na jet ba kitana ba jeep na bango na jet nata bango bana bango pozo ba po ba koma na la parce que bango pe ba ebete ke na zana so ngape portugais na bika kolise sana discours o so la bango nde ba habiter na micho pa ba beti so kana si lui mbakanga abi ba joyo babinanga
Pona kuta la bango faut bakata. Nze mo ngala kota na kati wana osa comédie. À partir wana nde wale. Basala pe bongo journaliste ala beta na abenga na portugais. To bango ba yoki ke Micho bata na bima na ebiso bango bata. Bango ba bosa ke ba star. Ba kanganga na lala ya hotel mabana lala ki nesi ba bo mona pena ke koloni na ngoye. Ba ya na ndiku. Nesi ba DJ beta ka dina di tu sais bela bango ne ba beta partant nze mo te mais na binda nga mo kwanza nde kwanza. Après bato okanga ba photo ne ba nous expliquer nga tout que si to bina boro yo to inspiration et pas na limba kama na le beau place ça sur hotel émission a ebi. On comprend. Ba la portugais ba to expliquer nga tout ça ba relation mais yo bika makamo mukinde ezalaka. Tala ko ça te oh leader Micho Bozo. Comment il m'a comme la salité boy ba bête na bango acoustique otali yango te. Nalanda ki vraiment natala boju musu na yo ki vraiment ministre moko na matete ingénieur Lutete ebisinga yo ka président Micho Bozo ka beti mais epesinga sentiment moko na ebite vraiment olandi na idéologie ka ndengo lobaki o mase bozino ka idéologie mutalika so zino ka idéologie na ebendeni te idéologie na ete mikolo yo ki lelo ba faire ba beti ba Karim Mokonzi ba beti ba artiste be ba nani oyo ba artiste belebele ba tade de mutiki le ba beti ba bilo ba kabose ba to ba beti masa Ans Luzolo voilà bango nyonso ba beti na bango oui mais ba beti musique o ba côté les studio est-ce yo ko ka vena Ans Luzolo baza ba grand artiste ba musicien ba beti ba yemba danger ba comédien ba beti ba interpréter danger mais erreur basali acoustique bandanga abotama na mona acoustique ba côté la studio te siko pesa nga kanda mais yozo bossa na ke faire vraiment na bengi elko neni bien masa na sa neni taba ba beta acoustique disite nga na elko taka elko na libandi na bimi abi Micho ba beta ba mais ça ba loko ba beta kane ba kota studio okoti studio oyembi ale basali au clip eza ba acoustique te mais nga na beti acoustique et puis on a acoustique bukoko yesko Karim Mokonzi ninga beta lacrymogène babe on lacrymogène et bima na ba podium voilà yo mote yanga ezaki te mais na créer pena mousse mobo na tina mombonda milinga naturel e bimela nga eleka nga pena wa guitar moko mbabe to tika na ba fanti oto zo sala yo vena ne Karim Mokonzi abeta yo na Karim Mokonzi Karim Mokonzi obeti acoustique oui mais bokoti studio yanga eleki ya bino spe yanga ya naturel na forcer studio te na ese guitariste vandana naza comédien mais na ko beta ngo acoustique comédie mais kabose ati ko beta acoustique ya danger studio nga bat ba ko loba bazate mais ya mo na corriger bango tout oui acoustique nga la yebi na kala Micho zongela théâtre tika makambo na pesa Ferre Gola mote président Ferre ndeko na muyombe abeta acoustique mo boye o bato abete ba bord acoustique ngwana papa m'a beta ba acoustique mo boye na podium na acoustique bakota studio te nga na teli nga atake comédien nga bi bato ba oswana bato mutakoloba te nga pe na inspiration fo nga pe na beta acoustique mais na beta acoustique bukoko ni studio nini o na katanda mo te na sima ba pine na chebo na luki ka lacrymogène mo na chemo mbonda mo mili na yo ka milinga mo te ya mundele bimela nga te milinga mo ya na personnel met ile kanga pla wa so nga na oyem voix 3 mol 6e voix. Merci bandeko balandi batali biso ya solo TV yo kananu TV zali radio te to sengi na régie esika place ingénieur Roli Tulenge azali pesa biso élément ba arranger te ba oyebone na yai o eza yai oh rakota sido msada te un vrai chanteuse un vrai chanteuse chanteur ba ba na live acoustic live o milinga ba podium o yango bo ni na zangi katanda kute libanda ouais évangile là Micho Bozo ha tous les rasiko alikuwa batchenga de lacrymogène acoustique Micho chante plusieurs personnes première chanson siko na beta hatika ina pie odia orela okuti etrine odia ya orela odiamba yambe akene pe komplike yo komona mobali akotina na melipedi ya mande kotiandie aibaile pinge ngele kwite nose sitikana pe komplike wa konfi panda nikanda mamoba business class
Acoustique bolukake moja. Baila. Ouais. Ina fie. Radio dédié aux chansons. Odiam. Kuite akobia. On a mis chaque côté, on a mis les pédias, on a mis les pédias, relais, tringue, kuite, nyanse, chikata peko. Ouais. Akusigo Yesu saba akusigo yangu. Ouais. Je te dis, Aïkon, Koyek Michel, Faï Bouba. Alela gene o soto tumba kwe o basa chikata wa eti bokus akusika moya kopiema mame sori dia mango salili siba kwitse na vi boni ni susu agane baby my koti sana ma chose de allez la chikata surtout tumba wa boro bangaba boro akusika sana remaka eloko tsa milinga za tumoni ya ngase milinga ngezo bi ouais siko ndeko balandi biso en tout cas Micho Bozo na moni yango pe na yoki yango vraiment inspiration na yango ebutaki wapi inspiration utilo epenga kanda batutu babeta acoustique naturel nga rabi acoustique ya sans studios wana babango babeta acoustique ba na clip au moins ba zo ba image musu na litoi te acoustique fo beta naturel ya lokoa osomi nguba mai osomi nini photo sela bokoko okopwana acoustique bokoko ya nguba mai linyoko okopwana ozomela ba tsamba okopwana bokoko ya ngona to sela bokoko ba mondongo so bango ba koti naturel ba koti studio ba fini ba ba DSLR clip menga la beti bokoko te loko la beti na yebi ba nzemu na bango mena kizododo bina fila benga ya oza musique na profina pese mbote nena bomet vraiment odiama diame kutse ya compliqué omona mobali ya khotsina ngana melipe diamane tsindi ya ibai tringe rele chikate ninyo si agene ne compliqué tala voix 8e voix emba matina emba de yabu votre monde na est-ce qu'on a na bomasco cheta na nini miswa mesana na moshoro wana batu na makunu na tata ngba montango no ka maboko mo beti kamera beti maboko wa azimo kano ako melisanga sala nanga nyonso lingi na tolo nanga misho zododwe tala sima polisi azoya papa na beti bokoko vraiment na beti bokoko na ye masiko na tele Bicap la merveille na profite na pesa présent moté ska bazana poto ka idéologie ya président phénomène ouais ngaza moi le roi d'Irique banda kanga bala banzem neti père nanga na boma bat na makamoti na bato to seka
Vraiment les sobe mutabanda ba la banzem na ba fufu bani. Abi petit na mamoni ba rona ba noana lokwa ba olingango. Mo pe yo zo ba maele la ngamo boy. O ba la banzem no so ba ninga ba nini ba drink. Po yo zo mi ko la ba drink. O comprendre? Ya on a ko beta siko. O diamba, diambe. Oh rele, kwitse a compliqué. Na teso, na beta suni di cap la merveille. La professeur PC Mbote pesa zana ebike balo ba ke Micha beti bokoko. Bazana be manima salanga, bazana ba chiffre na biso kuna ebele bazana ngone sa pesa ba Mbote. Bazagalo bayoka acoustique naturel quoi, mutale nguba mai. Vraiment. Mame, Oranias. Vraiment. Mame, soki dia mango ezali liziba ya bakwiti na vie po nini susu agene pe bima ekoti singa sana mama mishozo dodo Kabo se panda vraiment Micho abeti bino ya jete onga Karine Mokonzi mais azo rek na bango me bakoti studio babeti naturel. Oui nga beti bokoko. Akusi faut beta oy baye bo pelo bo yemba. Vraiment. Oche micro ni montage ni ba soigner ka be streamer oyembi vo pomper. Moi mukie na monaki bon. Bon loko ya nga eleki ya bango nyonso. Siko lelo acoustique batu bazozela ngo bazela ngo kan. Akusi dena la 5 en lobby. Aboira déjà. Vraiment. Batali magazine Graciano Masamba acoustique nde makambu. Vraiment acoustique oyo Micho Bozo abeti vraiment. Ba e parle acoustique bokoko. Acoustique bokoko. Yo na ozongi na kibukoko. Mais comme ça nga faire ndeko na muyombe mais akoyaka. Mais keba pe fallait azo miselo ko mo ya danser. Bien. Nga za comédien. On va avoir grand artiste, grand musicien, artiste, comédien, grand artiste, comédien. Succès n'attend miko eza succès acoustique. Biso nyonso na monde art to diembela kanelo ko eloba. Nga siko elo na ganele bango kaka po na beti naturel. Nga za musicien, na za pe militaire na orchestre mais bango eza boulot na bango. Nga za mutako six. Na beti acoustique ya comédie ya ko sexa mais eleki ya bango po na koti studio te. Mais yo côté studio te sonni na malonga ngwe ko bima yo côté studio. Mais acoustique ba beta ngona studio te, faut beta live. Na beti live. Bokoko. Ndenge ba fali pupa ndenge ba beta yo vraiment okwesa bango. Te ba jour ba beta acoustique live wana ndima ba o ba beta. Mais ba o nyonso leki to ba o to ba côté studio ba beti ba beya ko ba beti disque na studio, ba esa la clip après. Mais nga beti chaque nini guitare wana temsa caméra batemisi pa marginal allez na banyonyata siko so balingi bazwa yo place au répétera place bayoka acoustique ya bokoko bayoki lango na minute so batutu bobuka na ten et ya cop voilà posa Michel beta acoustique na fête na bino numéro na ngeza na Instagram nazo buka na te puis na roya na ba misete na ba dumete ngaka na kita na petit na kita wala bosika so acoustique bokoko plus 243 89 91 68 799 plus 243 89 91 68 799 boyoka biloko ya musique. Merci bandeko balandi boyoki Micho Bozo apesi bino numéro na ye baye o pe bozali na poto soki bozali na fête na bino o ezali bo pesa bo benga Micho suite fezo ya la moyemba ba sel nzambe. Vraiment boyoki emoso alobi deuxième nango pe koya apesi numéro wana po boka boko tionka na ba téléphone na bino te bo benga nde ye abetela la mwana yo umela obebisa vie na yo Micho la mwana yo mela po bebisa vie na yo pourquoi ya ba kushiko yo ya Graciano Masambo yo kife na yo Micho Bozo ndenge azo yemba azo palola mabe en tout cas fait na faire vraiment na moni ke fait na faire akolongola pesa phénomène sobo ke no pa na ye na ebisi yo nga na voix trombone Kebisa makoso zolo ba Micho na diamba bakabone Kebisa basoda bazolo ba Micho na kwiti to kabone sia agene ya Congo boye bite pesa ka kwiti
tumbako ya Congo oyebi te tinda na iba mwana mtu ba drink ngapi na drink moi bo to bo malela nga kufa benga mission na tikelo charge à quit Vraiment. ngapi na moni potopoto na koma potopoto pe na lali na ngala titon na mona mousse soto baye ba plan Vraiment. moi nga na sende na koma dona moi lokwa na tonga déjà mutakuti so ate dia bona ya moi lokwa tsa ba immeuble ya ba car donc nga na sende na bongo Kitoko yo wapi? Quand yo kutana na voya biete na obele. Mais tout ça la deuxième émission. Vraiment. Tant ça deuxième acoustique. Au monde. Vraiment bandeko balandi en tout cas to comme na biso ko citer président Micho Yemoka lobi aza déjà leader ya ba leader. Vraiment esika prudence maze alela yo fort. Prudence maze za calme. Na obako tour prudence maze. Oyo kama banga no bango pe ba ozala tour. Na obako danger mais il est lancé au kaka. Au peut ça peu préservatif fa ba lo ba ya prudence. Vraiment artiste oyo la linga les da condom. vraiment. Ah, condom maze. mais obi na sali interview mo na mbali osombo. Na pe na lande aza I get maele. Vraiment. Na bosante pasteur Papi Ngwala Donai na madame na États-Unis petit na Francine Maele Maï na pesino ba mbote donc toza calme venanga Papi Ngwala sala orphelinat na e tozo ketika ba orphelin po biso to ba orphelin tout ça ba orphelin ba bilo rolia mwani poto so mara bénédiction quoi. Vraiment eloko moko na bosene na loba na sali interview mo na mbali osombo en tout cas ba artiste tout atanga qui vraiment a féliciter ki bino mais eloko ye abora ki pays voilà koko wa ba koshiba kamada mette pas que son nom repose après voilà koko so mango so muto kwa mbali so mandimi yo net ba biso be pa mbali so mala kwa chomboki na monde a donc so andimi yo c'est que de na danger nga defesa so andimanga ngala andimanga batu be bandimanga danger. Vraiment bandeko bandi batali boyo kindenge artiste kitoko ona salinga azwa I get maele bobenga ngala opesa bini mona e kan tena nga propre à vivre bien za ba car na e za ba pharmacie za ma mebele mais ezate ke wo china été bo sola po bo mwata iloko. Vraiment kindenge star na bino abeti lisolo masolo acoustique mais na beta ma pe lisolo mo sexa ponga za comédien na roza kaka acoustique te moi lisolo pe ça bien bien. Alors lisolo na ngana bommango amoni moyen na bommet yake amena mowe na veni na biso komone machabu atina ba nyos na poto erreur ba ne basaki batindeli chombo android machabu tanga lolendo ya baluba ndeza tanga zi chombo android akomeka appel nyos sa video bata veni fo mona ba nanga babengi biso mi ba karache pe to moto bi chombo photo leka macha batake wese na chombo ni macha bake sokona na chombo akangi liputa tolo acha likola douche abwa mai tanga abwa mai muibi pa kochabi mero na kozwa chombo apa abwa liswe chombo za likolo muiba bibo ondeki abenara chombo libanga kweli macha atabu chombo kei acha bakanga liputa tolo anyola na muibi kanga ye jope na veni bat balati mulili kanga muiba ka chombo ndoiki aka chombo ndoiki macha balandi muibi pembangu macha butanga landi amona ozo muibi tagangi muibi s'il te plaît taka macha bazingi muibi s'il te plaît keno na chombo mabimisi yanga sim obwa kela pona somba nga chombo mususu muibi tanga okibonga toucher atali chombo atali machabu atali chombo atali machabu mwiba boka misubo chombo ne ya décharger abi machabu e a problème te ngapela ko bimiso sim mais so yo po bimé na chargeur yo bando boka na chargeur pour ngabe place donc na charger là vraiment masolo boyo bango kaka na magazine motuna na bino pe biyano na bango en tout cas to comme na biso na suka vraiment okoki koloba nini na ba oyo yo ba oanga eza monde art tout ça tout profiter loko za succès bobi ka acoustique za succès nga za nga comédien na beti acoustique bokoko acoustique sexa batu po acoustique mtena na gaz na bika ba scène nga ba nes bezo bataki nga ba singa na bandira mususu suite fait
badie merci mbokani ya Marlène Tessa batali yango bawai bezwa bayasane wombo ba Kofi Panda ba Guillaume Vangi famille njongo batali yango bave Malubadu bakopwana babi Micho en tout cas ça va ba Jonathan Diata batina Diata ba Solange Diata tout batali yango talaka Francine ni tu beauté naturelle la benga ba na Tiffany dangwe babi Micho eloko beti et ya musique ngabi boza calme mabanga bo côté na côté mino te poza ki bukoko ce qu'on a bete ya mibale ba désigne ça la tout ba obima boza calme oye tala matame ko sono ba vie après sino 4 jours tozo boaka mususu. Merci bandeko balandi batali biso en tout cas topesi ba ibanso balandaka magazine motuna na bino mpebi yano na bango topesi mama Igets Maela kaba fort atala te talaka pétisseur pasteur papi talaka ba mero vena bazaka soki Micho boza leli kato Landry Kingeleza leli ba bengeka yaka kozanga te vraiment topesi ba mbote ya to topesi mama Gilles Vancy Lantelo mama na Gradi Tulenge topesi ba mbote to topesi ingénieur Lutete Ndomba Serge Mpilandu pe topesi ba mbote trop tobosente Graciano Masamba pe azalaki wana manzenze vraiment tobosente topesi batu monso mbote o balingaka Landry Kingeleza na o balingaka yete na réalisation tozalaki na ingénieur Roli Tulenge fait mixer na coordination Yemoko Arnaud Deluvuma bosse de bosse soki nzambe abateli biso tomonani mbala ya sima bye bye.